Maman Marceline Omba a lobby qui était Tomoni ba député ba leki ebele na Congo. Tomoni ya basi na mibale mais de sentir changement te. Yepe na kotela ka koluka ba parti politique nda sepela ki na CRIC. Koyoka idéologie ya CRIC a sepela pe na idéologie. Mais ceux qui a eu audace ya ko telema a postulé na niveau national na Funa, c'est parce qu'elle s'est dit que nazali na ba maman, nazali na ba papa simanangai, nazali na ba yaya na ba leki simanangai na quartier nangai place na Botama. Donc elle compte sur vous. CRIC viva. Yango moni lelo ya bengi biso que ne boya bomona, boya kotala parce que ngai naza na base. Na moni oui aza na base parce que so lingo zala mokonzala na zala na ce qui bino boboyi et aussi mbaté. Ça le lenge boyawa c'est que bondimi que maman Marceline Omba aza déjà nani député national. Betele maboko. Na classe totangi balakisi biso que politicien autaka nde na peuple nde pese pouvoir pour akende kogérer bozwi ya mboka pour partager na tout le monde. Mais comment est-ce que tokomi komona somme tokomi politicien nyonso ya mboka ya koza pour diriger et comme ya ye na famille na ye. Maman banda lelo yo comportement bien fait changer ma casse fait comme exemplaire et je sais que ça est exemplaire. Bon mat ça sur ma casse battre avec va futur d'urgente. Depuis bon mois na biso tozara na souci ya baninga. Donc eloko ndenge nzamba tsa mobeko liboso l'amour du prochain yango biso tozaka nango. Donc tozaka l'aise te so muninga za bien te aza na passe aza na difficulté tozana kimia te. Yango na tomona ki place o bakanga mibeko pona ko diriger mboka eza assemblée nationale eza sénat. Alors ceux qui battent à malam baza kuna te population continue na souffrance. Alors yango biso to oser to tia pe mitu na makambongo mais na biso mo to kokate parce que biso mo to koki ko multiplier ba voix te to mi voter. Il faut bande ko na biso ndebo accompagner biso bo prêter biso main forte bo voter biso nde to koma na place oyo e ko senga ke bakanga mibeko mboka so to moni non likambo o balingi bakanga ngo et ça juste était connu ko la population to telemeli yango. Nous président interfédéral de la ville de Kinshasa Jérémy Ngoya ensemble avec le comité national ainsi que le comité provincial de la Ligue de Kinshasa, réunis, n'est-ce pas? Nous avons pris acte, après débat et délibération, de vous présenter ces comités, nous proposés par Madame Béatrice, en fait de l'accompagner dans son exercice de travail ici dans la commune de Kalamou, dont nous faisons confiance et nous espérons que la même confiance qu'elle vous a faite, vous allez aussi la rendre. Et la même confiance qu'elle nous a donnée en vous présentant, vous allez aussi nous respecter et vous allez travailler avec beaucoup de dévouement et engagement pour le développement des CRIC au sein de cette commune Kalamou. Et dans un bref délai, nous aimerions voir de bons résultats, n'est-ce pas, de développement et de changement dans ces communes dont vous serez des animateurs et des animatrices. Encore une fois, je dis gloire au Seigneur parce que cette équipe n'est pas sélectionnée par hasard et nous croyons qu'elles ont été, n'est-ce pas, inspirées par Dieu et qu'elles sont dans un bon endroit au bon moment. Alors, nous allons procéder à leur saluer, n'est-ce pas, pour te souhaiter bonne chance et puis Moussala Malam. Ah, la maître, on travaille, c'est bon. Félicitations, monsieur, contention. Oui, félicitations, madame, chargée de sécurité, félicitations. 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 Beauté, Malibella. Félicitations, papa. Merci.
Congo. Cric. Bolingo ya Congo. Cric. Bolingo ya Congo. Na bakongolais. Na kokendelo mbangu mingi na ko présenter bino cric. Cric bato mosusu ntango baotura biso cric bakanisa moko cric ya mutuka oyo etombola mutuka. Oui, en tout cas moi je peux dire cric ya mutuka. Pourquoi? Parce que ce que totali rôle il y a cric na mutuka et joue un rôle très important. Et quand allez au moins mukeboé mais ba bossa na ngote. Ata ba charger mutuka ba tie plein chauffeur ya malamu atuna ka est-ce que bo matisi cric. Alinga est-ce que bo tie cric. Parce que ceux qui cric ezala mutuka te obibina mutuka no zu crevaison et cause à lango ndenge za kitoko fanyana mais ceux qui kaka moi cric on ezate bo ume la place wana. Ata bozana mbongo $1 million na poche. Ceux qui crient que bon vendre la place. Ti mon bon amour les canamoi tout canal na cric na a commis très important. Cric viva. Viva. Nga on va viva. Pour ça direct. C'est bien. Ça veut dire cric est très important. Alors cric na domaine na biso na politique. Tozali ko bengango cercle parce que bana C cercle des réformateurs intègres du Congo. Cercle des réformateurs intègres du Congo. Na lingala tokoloba nini lisanga ya bato ba memaka mbongwana batango bazali bato ya alima ba kongomani. Tolandi. Adi bato ba sengeli ko mema mbongwana na kata mbokwa. Pour travailler pour un changement, il faut pas la bato moko les femmes et les hommes intègres. Ce qui est intégrité ça la kata na bisote et c'est difficile qu'on se prenne vraiment les vrais réformateurs. Pourquoi? Parce que total na sima côté de out tout le monde ba régime nyonso les cas qui na kati na Congo bando linga développement mboka bando linga osala autrement mais sauf bazanga qualité moko intégrité cric viva bazanga ki intégrité aliment na lingala ba mibali ne baza boyena ba kamna biso Congo kozala na sima ya mwasi mais ngana lobi que moi ça n'importe qui te et nous ne sommes pas derrière n'importe quelle dame. C'est une dame intègre, une dame exemplaire, une dame battante, une dame forte, une dame visionnaire. C'est par rapport à cette vision-là. Et lorsque nous l'avons approchée, tu as senti que non. Oh yo, là, moi, c'est un balté, ça m'a compensa pour le développement de cannabis. Nous sommes en kati nae, na leadership nae, nous sommes en kati pour travailler. Cric viva! Cric viva! Viva! Ngai lo ngana kanaki awa po na présenter bino maman Oaza pembeni na ngai. OK? Na yaki awa po na installer ye officiellement na présenter bino ye. Wana na présenter bino na cric. Mais maintenant je voulais vous la présenter parce que bisonde tozaba papa ya mboka na domaine ya cric qui dirige Kinshasa. Maman Marceline Omba alobi ki ete tomoni ba député ba leki ebele na Congo tomoni ya basi na mibale mais to sentir changement te yepe na kotalaka koluka ba parti politique nda sepelaki na cric koyoka idéologie ya cric a sepel pe na idéologie mais ceux qui azi audace ya kotelema a postuler na niveau national na Funa c'est parce qu'elle s'est dit que nazali na ba maman nazali na ba papa simanangai nazali na ba yaya na ba leki simanangai na quartier nangai place na Botama donc elle compte sur vous cric viva yango moni lelo ya bengi biso ke ne boya bomona boya kotala parce que ngai naza na base na moni oui aza na base parce que so lingo za la mokonzala na zala na ce qui bino boboyi et aussi mbate ça le lenge boyawa c'est que bondimi ke maman Marceline Omba aza déjà nani député national. Alors, après évangéliser ne fût que 20 personnes pour la prochaine rencontre. Et il a besoin de 20 personnes ou 10. Comme ça, prochaine rencontre, na kalam awa tozasu boete chaque moutna 10 de to sangani et puis tu repères sous mission mususu na ba 10 na bino. Prochainement, c'est ainsi, tant comme en décembre, déjà à sa commis député. Sinon, il retire la synagogue à Pambato Salam. OK?
Kalamu oye. Oye. Funa oye. Oye. Cric viva. Viva. Merci mingi na présence na bino. Vraiment na sepeli mingi. Parce que ezaka facilité obenga batu pe bandima koya ko répondre na appel na yo. Ebele baza awa tovandi na bango mais ba misusu pe tomona na kamena tozotan vraiment ya kovanda te. Mais tant boyoki demande na biso ke boya tokuta na boye elakisi ke bolingo eza na kati ya mitema. Merci mingi pour ça boya mbambote na ngai. Merci. Pour répondre à la réponse interfédérale na biso, bon excusez-moi, mon gongo est dérangé moukié. Mais il faut na loba, pour boyeba posa nini etindinga na postuler la députation nationale. D'abord, avant na koma la makambo ya députation, na ko expliquer bino vie na ngamoko. Parce que mutu à partir ya vie na ye ndeko tinda ye asala pe likambo batu mususu basepela po nzambe pe asepela ngai na lipasa na nga oyo eza candidate député provincial tobotami na papa na mama na biso eza wana makambo nazoloba moto alingi kosolana akoki kotuna ye totikali baorpheline na age ya 8 ans so totali vie éducation de base papa na mama bande kopesa biso eza ya koconsidere mutu nyonso aza ndeko na biso papa nyonso aza papa na biso mama nyonso aza mama na biso papa na biso abande kolinga te ke mwana okende kotambola soki atindi yo koumela te mais apesa biso conseil moko ata nayebisi yo napesi yo 3 minutes kende osombelanga eloko zonga mais ndenge ozokende na nzela soki okuti na lupango moko po ntango ozotambola okoyoka so bato bazosola na lupango oyo soki oyoki ke parent moko avandisi bana azopesa conseil koleka te parce que ngai natindi yo mbango telema yoka conseil ya papa wana peut-être okoyoka makambo susu oyo ngai nalobaka na bino te mais ekoprofite na bino ntango bana na ye bakoboya koyoka mais bino ekoyede bino ngai na ye tokoli bongo tokonsideraka mutu nyonso papa ou bien mama nyonso bavandi na biso bayebi ke torespecta mutu nyonso mpe tolingaka mutu nyonso mpe lisusu papa na biso bandi olinga biso mingi eya moko epesaka jalousie na bandeko na ye pourkui azolinga bano mingi boye ondire mutu ya liboso aboti bamapasa na mokili me na bolingo ya papa na biso soki amoni cousine mwana ya ndeko na ye moko aye na ndako aza yaye pa na ngai bonga mwa liboso soki mutu wana aza yaye pa na ngai ye ata kuti ngai nazwaki deja mbeli nazokabola soit gâteau ou bien eloko moko boye papa kotala nga quelques minutes apres akogangela nga pourkui yeyano ye yo otiki ye te akabola yo ozokontinue oza na droit wana te soki yeya ye tikela ye nde akabola nyonso wana tosantaki papa ndolekisa biso kovivre na bato na bolingo mpe koconsidere alors tokoli na bolingo wana mama aza témoin bandeko na biso baza témoin ngai na chaque place tovandaka soki voisin aza na nzala biso biloko kolala na ndako te il faut azwa biloko alia ata ndeko alobi non taka bakrise ndenge ezalaka ono motikela ngai na kochauffe na ntongo tobi jamais biso tozwa pongi te so moto alali nzala donc biloko ifo moto alia déjeuner ya ntongo nzambe aopesa ça c'est notre vie tokamona te mutu avandi na biso tokolamukaka ntongo mopaya eyaki dimanche tokende église abongami so totali elamba aza yango eza bien te bato bakokosekende église seki aza na bilamba ya bien te topesa bilamba so topesi yo bilamba nga to naobimisa valise na ngai nafungola ye mpe fazwa ye mpe abakisa donc to tokabela mutu omona yango bokindeli nga non tozalaka na susi tolongola mutu susi na motema ça c'est notre vie alors si tozokola tolobaka non nzambe so apesi biso makoki il faut tosunga bato malheureusement politique ya mboka toye kokuta ke soki moto azwi bokonzi wana moto akosepela na kaka moto ya famille na ye
do biso comme tozangi bato bongo toza na droit ya kosala te eza pe ka ya bato nyonso awa ti bato ebele yango bozo vivre ti parce que toza na bakonzi te liboso alors na classe totangi balakisi biso ke politicien autaka nde na peuple nde apesa pouvoir po akende kogere bozwi ya mboka po apartage na tout le monde. Mais comment est-ce que tokomi komona somme tokomi politicien nyonso ya mboka oyo akozwa po adirige ekomi ya ye na famille na ye tosepeli nango te. Alors même si toza na biso na mbongo te toyokaki ke bokonzi wana po okoma kuna basomba yango na mbongo te mais peuple nde faut avoter yo po asepeli na makanisi na yo atindi yo kuna. Alors biso pe il faut tokende vers le peuple vers bandeko na biso topesa bango makanisi na biso posa na biso basoutenir biso po tokende pe kuna tobanda pe koluka kopesa pe baloi makanisi po tovote baloi ndeni tokotambusa mboka yango wana posa na biso ezalaki bongo depuis kala ndenge ndeko alobi tozalaki na parti mosusu bao tozalaki na bango bayebi bapropose ngai na boyi po baboyaki base na se retrouver na vandi na boyi politique mais bayekolakisa nga parti CRIC. Présidente nationale maman Stéphanie Mbombo aza une jeune femme très simple très abordable ayambaka mutu nyonso bayebisi lelo ke tokutana bana basi moko totei bango pona parti soki okosola na bango apesi bango ko rendez-vous toke kokutana naye na hôtel El Pasio bao bayebi yango bayebi ayambi biso na esengo nyonso neti ayeba biso kala net national au monde appelle l'ongine dans Seona OTP Béatrice comme députée provinciale. Maman banda le comportement bien fait changer ma casse fait comme exemplaire et je sais que ça est exemplaire bon mat ça sur ma casse battre avec on va avoir futur dirigeante tina biso eza ndenge il passe na lobby depuis bon mois na biso tozara na souci ya baninga donc eloko ndenge nzamba tsa mobeko liboso l'amour du prochain yango biso tozaka nango donc tozaka l'aise te so muninga aza bien te aza na passe aza na difficulté toza na kimia te ata yo moko exposer nonga problème na ote mais nga moko na ko deviner non aza na problème moko boye na sunga ye omolaka na sungi sanke yo moko senga ata msumu takama ko mais oyebaki nde nazali nango besoin donc eza nature na biso yango na tomonaki place oyo bakanga mibeko mpona kodirige mboka eza assemblée nationale eza sénat alors soki bato ya mitema malamu baza kuna te population yo continue kaka na souffrance alors yango biso toose totia mpe mitu na makambo yango mais na biso moko tokoka te parce que biso moko tokoki komultiplier bavoi te tomivote il faut bandeko na biso nde boaccompagner biso boprêter biso main forte bovote biso nde tokóma na place oyo ekosengaki bakanga mibeko ya mboka so tomoni non likambo oyo balingi bakanga yango eza juste te konyokola population totelemeli yango. Viva! 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 Merci beaucoup. Je sens que ma camarade est au Malamu Mingi. Les gars, na base, à part le député national, à part le député provincial. Zotope namo, temana yomo bimba, nzamba poni. Oh, salela ye, nzamba poni. Oh, salela ye, nazotope namo, temana yomo bimba, nzamba poni. Clique! Ah, on a beau jouer. Donc, on est pour ça. Écoutez, tout est nabiso. Clique! La passion du Congo. La passion du Congo. Clique! 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 Et des Congolais qui mettent la boque. Voilà. Merci beaucoup. Pourquoi on a l'ingaki slogan? Parce que Toko Tombo la Mboka, na misala na bango. Nde clique au Kanisa. Comment chacun était, n'est-ce pas, différent de l'autre par rapport à misala nae. Ndé Congolais, Nzela, n'est-ce pas, où Européen, ça est quelque chose de grave à revenir. Comment? Bébé Soudi, Azali. Allez, Capelli Bosso. Je vais te faire un beau Lili
Bosekota. Wow. Merci beaucoup. Nalingi nayebisa bino ke balobaka na monoko mboka na biso nyonso awa na Lingala ke musapi moko elokotaka mulaki moko pesa esokolaka. Voilà, ye moko akodirige commune ya Kalamu te. Spécialité à chaque moutouté. Pour nani na pesi bino devoir que bokende ça l'évangélisation ya porte à porte pour que deuxième fois te koya chaque moutouté la biso 10 donc ça sur lilo até et de la esca munene. Ndé jour wana ko implanter bango na pesi bango ba foulard. Vous comprenez? Lelo na ina foulard te. Lelo na zo présenter équipe oyo na pesi bango pe nini mission. Bango ba atana 20 bino ba na 10 ote dans un bref délai. To koyokana to ko na place moko to ça milieu munene chaque moutouté za foulard na ye to pesi commande tete. Pour cela tangé par exemple le président de la Ligue des jeunes Tamosus na capacité na mona keno il fasse à la adjointe ya maman na niveau commune. Donc c'est le moment pour moi de leur tester un peu pour na ba commerce na caser chaque na domaine mais ils ont les mêmes personnes. To beta la aussi maboko. Alors je voulais dire que en ce jour de le 15 jeudi 15 juin 2023, nous, président interfédéral de la ville de Kinshasa, Jérémy Ngoya, ensemble avec le comité national ainsi que le comité provincial de la Ligue de Kinshasa, réunis, n'est-ce pas, nous avons pris acte, après débat et délibération, de vous présenter ce comité, nous proposé par Madame Béatrice, en fait de l'accompagner dans son exercice de travail ici dans la commune de Kalamu, dont nous faisons confiance et nous espérons que la même confiance qu'elle vous a faite, vous allez aussi la rendre. Et la même confiance qu'elle nous a donnée en vous présentant, vous allez aussi nous respecter et vous allez travailler avec beaucoup de dévouement et engagement pour le développement des criques au sein de cette commune Kalamu. Et dans un bref délai, nous aimerions voir des bons résultats, n'est-ce pas, de développement et de changement dans ces communes dont vous serez des animateurs et des animatrices. Encore une fois, je dis gloire au Seigneur parce que cette équipe n'est pas sélectionnée par hasard et nous croyons qu'elles ont été, n'est-ce pas, inspirées par Dieu et qu'elles sont dans un bon endroit au bon moment. Alors, nous allons procéder à leur saluer, n'est-ce pas, pour te souhaiter bonne chance et puis Moussala Malam. Ah, la maître, on travaille, c'est bon. Félicitations, monsieur, contention. Oui, félicitations, madame. Chargée de sécurité, félicitations. 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 Beauté Malipela. Félicitations, papa. Merci. Adhésion. Il y a un moment qui a un bureau nangai pour na adhésion. Qui a une fiche. Cela veut dire tozali na fiche d'adhésion. Ezali na 1, 2, 3, 4 catégories. Il y a des membres. Tozali na ba membres qui sont sympathisants. Bango ba diraka na $1. Ça veut dire yoza na biso na clic. Tango ezali okoza pe musala, tango ezali pe oko se décider pour travailler comme député tout comme ça les membres sympathisants qui viennent tels que vous êtes là. $1. $1 na franc congolais à combien? 2500. Ok, prenons 2500. Un pour adhérer comme sympathisant. Tozali n'a pas effectif, c'est-à-dire n'a pas compté par les membres à CRIC comme effectif à CRIC. Donc on va adhérer à $5. Otemi papa journaliste, la CP population ya funa pe ya Kalamu bakozela na ngai molobeli na bango ya malamu na kati ya parce que parlement ande totangaki na classe esalemi mpona balobeli ya population peuple toza ebele
alors mpona kokende na parlement oyo ezaka kaka bato ngambo po balobela population esengeli kopona bato ya malamu ya mitema malamu po bakende kuna babongisa makambo oyo ekosunga peuple. Alors nga na moto ya malamu nazalaka nango na susi ya peuple nazalaka nango yango nasepeli nakende kuna po nabongisa naza na kati ya bao bakobongisa makambo mpona bolamu ya peuple congolais. Nous sommes d'abord venus pour installer notre équipe communale, la commune de Kalamou. L'équipe communale aura une mission précise, c'est d'implanter le parti dans tous les quartiers de la commune et atteindre notre objectif qui est d'avoir un membre du CRIC dans toutes les familles de la commune de Kalamou. Et vous savez que nous approchons des séances électorales et il faudra vraiment passer un coup de serpillère au Parlement. Nous voudrions également que le candidat CRIC soit massivement élu aux prochaines élections. C'est bon déjà. D'accord. Et merci beaucoup pour la parole nous accordée. Nous sommes dans une période d'itinérance en tant qu'interfédéral qui gère la ville de Kinshasa. Notre itinérance consiste à passer ou à faire le ronde de toutes les communes, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa, se rendre compte, n'est-ce pas, des membres de CRIC qui évoluent, et puis se rendre compte de l'évolution du parti au niveau de chaque commune, ainsi que mettre la main sur les potentielles personnes que nous devons responsabiliser la charge, n'est-ce pas, du parti au niveau des communes. Alors aujourd'hui, nous sommes très contents d'être ici dans la commune de Kalamou, ici implanté, n'est-ce pas, la commune, les dirigeants du comité de la commune de Kalamou, qui sera dirigé par Madame Béatrice avec son comité. Et Maman Marceline, qui est la candidate à la députation nationale, dont nous en appelons à toute la population, n'est-ce pas, de la Funa, n'est-ce pas, de mettre la main dans la pâte, afin de faire parvenir notre sœur à ce siège-là du député national. Merci. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.